Capage TV. Capage TV. D'accord, ça commet la kinga il y a une semaine passée. Mania, je t'invite sur à Beau Marché avec mes amis, on va manger, il y aura à boire. Quand des kinda un message. Na yeba kiteke moura na kaste mo basa invité wana. Et le ko ya bien na mona pas ken eza a soutenir motu na moment de faiblesse. C'est-à-dire ce que un problème, ce que un problème mo eza vraiment urgent à hôtel de me soutenir yo. Na mona ngona est-ce que bana ba comme mo il faut pas ça exemplaire. Donc ça dit tout le monde est-ce que langa ba tout le monde ba retomber ma bête. Il faut pas na mo ba mo basa exemplaire. Mais désolé bango ba linga ba zo ba mbongo na bango ba tsango anje. Donc on a askola ils sont comme une ajo il faut ba mona ngana bali na nte et si mbati mama bisha zaki na kombo il faut kana za dana ndaka libala puisque le so ba bali 3e ayi ba ke 4e pas ya 5e 6e yiko tu faut féliciter ba parents mo bali wana te ba bokilo so ba boyi te c'est que ce qui ngana bien forcé c'est que ceux qui ba parents na ba yeba za bazoba c'est que mon koboke ba la 4e ba parents ba okende lisusu et d'accord ça tanga zo ki biso poto kota to vanda Davina réagit ça qui m'a bien OK attends ba condamner ceux qui ba ba za ki ba ngaba filmer ba ngaba tia ba chaîne na bango na kombo nzambi na tamo nzambi tuka Davina non atala na YouTube te. Habillez vos enfants de la tête aux pieds avec des vêtements à la fois tendance et confortables chez Kimiti. Chez Kimiti, on craque volontiers selon la saison pour une robe, une jupe, un short, un jeans, un manteau, des chaussures, tout pour une silhouette enfant tantôt chic, tantôt décontractée. Et pour compléter les looks des enfants, Kimiti vous propose également des accessoires enfants parfaits pour le quotidien. Retrouvez-nous au numéro 22 de l'avenue Tabouley, ex-Tombalbaye, référence Rond-Point Mazière, commune de la Gombe. Pour tout contact, appelez-nous au +243 82 81 43 835. Spécial promo Noël et bonne année chez MAM. Pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Avec la super promo Noël et bonne année chez MAM Perfetto, réenchantez les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Bonne année, bonne année. Capage télévision, bonne année, bonne année, bonne année. Tout ce qui est Mikolo Tanga, Nzambe azo bate la biso, nazi petite sœur nanga Malika Mania, batunyo soka kapashi baleki na yo. Bino batapoto ozala so na gagner baleki na na TV, na radio, na téléphone, beaucoup benga parce que touro na nganga te na lobate ba mo ba yo pesa explication. Mania Boni. Ouais, joyeux Noël, Cynthia Kapashi, mon général. Boni bébé, Boni site, ça va hein? Chaîne ça va, na makasi kaka ande total Kapashi tous les jours à tournaka.
donc pour tout la pongi le quoi ça qui a fouté le banano ken piana donc tu commences à les faire à tourner au monde que grâce moi fonctionner on a fonctionné moi fonctionner et le rachou n'a pas fonctionné mais chaîne par rapport à Maliko Officiel TV et qui ndekito en tout cas ba jeune Noël na ba boni tout ya capage télévision na les cas à moi kala vraiment mais le vraiment na za décision il faut na les cas awa jeune Noël na ba boni tout ya Malika Officiel TV jeune Noël na ba tout ba soutenir nga Willy Moucheni code mondial mon vidéo musongo l'homme de parole merci beaucoup à toi la joie Amadou Pitou na très puissante jeune Noël au moins la valdir il faut dire que tu as un papier. Bonus pour film, ça va, ça marche. Ouais, film en partenariat. Film tozali, film tozali, mais tout ça les formes film et il y a une qualité nyonso. Il y a un abonné, atala maka, makambo nyonso donc. Tout ça na posa ba chaîne na biso pe évoluer nano. Comme ça tu zapi pour na zapi na ba fan na ngapi na film ba linga ngapi ba mona ngakuna. Et maintenant il bisa bango ba pesa ngapi ton Malika Officiel et na s'imposer nango et comme apena ba moment mo ba après siko comme apena ke na ke Malika Officiel na ke film na ba neni ya ko si partager. Mais sinon naza toujours na film na lo ba film naza éternellement té mais tant que na se centre mieux na chaîne wana na kozana nga ka wana pour du bon pekaka parce que son naza na Malika Officiel TV na kozana peka na film solo ni ya bien mona pas ken piano. Et là quand il y a bien na mona pas ken eza a soutenir motu na moment de faiblesse, c'est-à-dire ceux qui ont un problème, moi ils ont vraiment urgent à ôter de me soutenir yo. Na mon na matanga maman na sala ko deux mois na tourna na ngate. Mais ken ya salaire a contribuer ne lokomo boye et somba pe lokomo boye kundela pe maman nanga. Donc etika nanga na motema. Donc quel que soit problème non ça la caille fort tout ça va bien. Mais na lobité que ayaza parfait. Aza parfait tinga pe na parfaitité. Preuve année toujours rapide na makambo et bien na ba YouTube tout monde na kenda ke zongi eh boy na ba fanatique to ba yeba na ba monte ba yaka pour na kuma biko mais le monde a fait ken pana lingi binoté bino bo commenter mais ken pana na posa na Malika. C'est parce que toi qui as battu ton combat banapé. Donc voilà, donc je suis là, c'est au film de film. Oui, la femme congolaise a sous importance, la femme congolaise a mis sa sous valeur. Tu n'as pas eu la internet mingi, na mona bablo mo ariachou, na mutu na ya ma foot mais ma foot après ça que on va produire ma foot na mte sota la karo, ba potera sur internet, bon les arabes exemple kaka. Après to moni sous askolangi, yé na ma libala et tout. On dirait ma mikolo plus depuis ma peigner les autres qui t'a ba fille en tout cas moi ba double Facebook to ba WhatsApp to internet et ça place moi on pipe sa valeur mais comme place moi on l'aime sur ma communauté na biso ya Congo et ça la poto partout to mi pesa les sous valeur on a té manioko ba ni pour en tout cas Kapachou en tout cas faut venir me passer ce temps vraiment tout ça non mais c'est pour faire le banon oui ça par rapport oui parce que makambo lo baiser belé makambo lo baiser nini au monde il est en 2020 au Kenya to 2021 et Kapachou na ebisi au monde comme mystique moi ça sous na valeur par rapport il y a auto vivre na mokili moi ça sous na valeur parce qu'il y a bi valeur à libalate. Moi ça sous na valeur parce que moi si a komi ko luka amisale la tibo moi si ceux qui te bitent au Kenya non par rapport ya au lobby Kenya makamba aska olangi. Moi je pense que ba aska bazana ba casque mo balata moi na maman olangi comme bon ils ont pesé ma kasi ils ont pesé parce que tu dis que maman olangi a ça là ba tu ba délivrance a ça là ba tu ba prière ba vie ba tu pe bonga na ba prière maman olangi malgré ça na ba tu o ba lo ba ke maman olangi akabola pe ba famille belé akabola ba famille belé parce que ba ko lo ba ke mutu pour n'envoyer na il faut ko ba identité na ye même moi no yo bo il faut ba identité na ye pour évoluer. Ce que l'identité muto zana permis de évoluer ndeni bo soko fana muta mabe c'est ça ozomona ba aska bana ba comme mo il faut pas ça exemplaire donc ça dit tout le monde aska longa ba tout le monde ba retomber mabete il faut pas na mobali mo ba exemplaire ozomona ezo kene ba ndenge monde to bande ko makamba ba rythme sam ne batango azo akuna na mobali mais je crois makamba rythme sam et qui vend mon boya qui to lobaki m'apporte tout le monde que non après evandi nango donc c'est à dire mobali wana pas zo qui tan yo kapé ba opinion ya bato. N'engeni ne senga mérité qu'on va en rythme sam parce que rythme na casque et là n'engeni mo il faut qu'il ba aska baza exemplaire donc to yo le bela ba aska to yo le bela bango to zo landa pe exemple à suivre des photos pe c'est exemple ba aska photo pe c'est exemple ba te belé neti bango bana ba casque mo balata mais désolé bango bolinga bazo ba mbongo na bango ba tiango en G
que donc on a askolangi so na komi na ajo il faut ba mona na bali na nte et simba te mama biso zaki na kombo il faut kana za dana ndaka libala bolingo za mbongo te bolingo basomba ngote eza na mukolo moko te basomba bolingo so sombi bolingo lelo lobi mutu ana tango retrouver vrai bolingo na ye azonga pas vrai bolingo na ye aotala mbongo te kapashula mobali so batika okeke so bomengo na otika yo otala te aosineli bikedi na mutu mobe o motema na elinga na ndenga solo mais yo pe na mbongo na yo kende kolia ba shawarma na yo sala ba vie na yo oyebi pena. On comprend Kapashula. Donc c'est-à-dire bato bolingo batia bolingo na batia mbongo na pesa bolingo baza ko se tromper. Bolingo eza tonga na libale ya destin. Kapashula so libale ezaki destin te mais ba yana biso belé to ebena bango baza banda kama bala. Si si. Et belé pe to kende ba bibe memo bo to kinda olila ya mo bo to olila tika pe mwana ta kota pe anda ka libala te. Pas kote na chance wana te. Donc c'est-à-dire libale eza destin. Soko vandi pena na temps o le ndamba pesa o biso to sengaka. Tango yo senga nzambe yebi koza mwasi fo bala mais au moins nzambe pas lingaka il faut yo kolakisa eke yende muto opesa yo donc ça dit faut pesa nzambe temps na itongo pesa nzambe temps otalisa ye nzambe tinenga mki pona bala na sa mwasi te na yebi ke ça temps nzambe ba limita kete mais o ça la rappel ozo mona Kapashula libale koya les autres ils ont belé puis bana banda comme bala te mais bon ça la vie en mieux parce que les balles ils na nzela na été on so la vie qui toko so kaza na bana ne en cadre bana na e so ipaza na bana ne batika ina mbali moko boy a boko la bango pe vie zo kende bien donc son pesa so ki to bito kende na ligne de to mona ki makambo ya priska na mobali wana na papa bokilo bato belé to mona ki neti ya gabi afinga ki papa bokilo bato belé bazo côté papa bokilo musupu bazo côté la priska musupu ba côté mais attends un bon papa, un bon parent. Nous avons dit que Kapashula, vous n'êtes pas venu à moi, n'a qu'à leur mobali, à combien d'âge à Maroya Bala. Première fois, tu es au Bali, deuxième fois, tu es au Bali, troisième fois, tu es au Bali. N'a pas raison, c'est ça. Au combien de mes mangas, tu n'es qu'à Bali, à Kobasi, Magou, mais sa poche, non, assistance, n'a pas compté. Alors, tant qu'il n'a pas parent, n'a pas assister dans ma cambouya bongoté. Non, non, au mes mangas, une fois, d'accord, deux fois, par erreur, n'a pas qu'il n'était à moi, et ça même Bible comment mobala ko bala ni moi si soki mako mi balende balobaka mais ngani na ngana na nzana mobala bala basi mbalende et simbate na senga nzamba pesa mobala nanga o yibeta nzambe muke parce que mobala so yibi nzambe azana réserve pour ça mabe au monde que plus moi bando que ça mabe soka tali non Dieu existe oh non que nango eza contre nzambe en tout cas et simbate na zongela mosi nanga mobala yibi Bible o bando se retrouver na yo mais mobalo za ki musuni a mona le côté a otela te ke libelo yo za nango eskizenga na terme libelo malika za nango yo pe ka kapasha nango différence ya nango te a otela wana te a mona ki fazo e pembe fazo e meti po mona ke yo se la ki bo jeunesse na to se la vie na to ki mobalicité na yi ozo mona maman presque le so bali 3e ayi ba ke 4e pa ya 5e 6e yiko tu fa féliciter ba parents mobali wana te babokilo so baboyi te c'est que ce qui ngana bien forcé c'est que ceux qui ba parents na ba baza bazoba c'est que mko bakeba la 4e ba parents ba okende lisusu oyoka passer au premier ayoka ki na deuxième ayoka ki pourquoi et ça la mabongo pour nini parce que ba fille ya ba star ba mibenga ba star ba fille ya ba star balingaka ba bala mibali ba uta poto Kapashula so zana mbayi na kisha so sa vie nao bien vie ezaka na poto est-ce que ba tout baza na poto babonga tout bana poto babonga te mobali ya moto oyo zo kende kozwa tango yo ki se pasi yeba yo poza na momo ba yo ki so pasi ponda tiki wana zuyo po soki te ba bali wana pona gu so bali yo pona gu na ye bongo oya liboso wana azaki gu na ye te donc nenga zuyo gu c'est que 3e ozala siko pona délire te gu aza ka wana na kezo pena ya délire ole la peine de première année là qui c'est ça toujours le bateau pour nous diminuer presque mais toujours le bateau peut-être total anaka total makamna bango bango pas total makamna biso et alors tant to yo makamba bango to yo le bateau pour nous jalouser on dirait pas fait qui bino pour qui partait so mobile ya poto ana 4 5 6 bo moneka ke 4 saisons mais awa na kina mpaka moya pena ke manika no balu mena na débat tana de bobo na ebisu ni États-Unis te Kapashula ni États-Unis na Canada Hong Kong soko yé wana basi mibali misato na bala ote ngana na ajo bala deuxième fois vérifier pété c'est ça Kapashula ba o ba vérifier kate parce que on lenga peut-être saison ya moto ngana ko lenga saison moto parce que ngana mwana poto
naza mwana poto taka naza na kin mesela ni mwa poto nakamu WhatsApp à Paris, en tout cas. C'est la WhatsApp à Paris. Et ça peut complexe, et ça n'est pas milingi. En tout cas. Donc, c'est-à-dire, naza mwana poto, mobile ya poto soyo linga, ngano l'accès que na fona na kini mena mwana poto. Bien ngwana pe besoin envier. Tala liwa stela na mona ki na kati cercle obi ke na okapasi moi sur un accident. Tala liwa bandi ko na biso à Brazzaville, na invité oyeba quand même histoire avec Brazza. Histoire avec Brazza, naza victime. Anita wa kufelaki, Anita moka kufaki. Ba pesa ngando imalika. Azana mona ina na tika pesa ngando imalika, ina mbali ni Azias. Bien solo. Pesa ngando donc c'est une copine à moi. Et na koko gérer les kambamote. Pour Malika za wana ina ni demi. Na solo na Anita font des jours. Afa kufa na bisi no yota la Malika pour pesa ngando yi. OK. Ozomona kapashu la vie eza compliqué. Kapashu la ba monanité. Siko yebisa nganon. Ndena ti couper na ngabone chemise na ngana yo le kana plateau ya kapash. Donc dans les Canadiens, on a personne qui a garçon mo traité ngandumba. Mais il musa na tu salate. Et foot na fin du mois, na foot nda kunanga. Na pour ba retomber makamutu to salaka et la rabiso ba téléphone. Na les gars pas capable de mettre musu mutu mo so sepela na ngati nga $100, au senga capable ni mona nga au pesa na $100 nanga et foot nga musala nanga. Mais mutu mo ko traité ngandia ta musa mo ngandumba par rapport à coutrement. Capable ngai na miseda na coutrement, na nyoso, na coiffure. Na makamunyoso na compréhension na bitumba so mutagafa inexpliquer na zongi so na njela mais siko ceux qui ont approché nga okuta nga na biloko wana te siko na zana poso munyoso approcher nga te pa kuta o ezakati nanga mukolo yumo za convoquer ko approcher au monde kete mais fio tout monde na kibwa sa boité ndeni siko batebele ba apprécier capable chez Zoka Malika ba asa bando sa analyse azolo ba bien mais siko problème eza moko Malika so aza identité musu bonde na même Malika non protéger na ye na mamna ye mais soka bimika ka wana ebité YouTube et les arabino nini et du coup capable conseil nanga boyo kate yoko tu les conseils za kasute comment personne moins ka voice no yeboy na boy ko tanga non tant après 3 jours et puis que la température est critique non zongelawo je pense que bina butuku tout tango et ba vidéo wana ba davine bimaki et ba voice écoute ça pour na ka tous inventer tout le monde était que yo tam so ya kana privé pour na pesa conseil ba voice ça nango tu na olo ba kutu njoko minu na yo pena minu njoko na kata on a pesi pena chef coutumier donc c'est-à-dire bando le bon sens que tous ba leki na yo si y a un problème on ira toujours lobela abiso mais tant on ko lobela abiso ko lobela c'était pour la que yo za capable lobela biso pour yoza danger te oya ko lobela biso parce que otalisa biso ke loko bo salisa mabe soki le longa pe na za bonga pe na fi na ko sta pe mambo bino bo sala mais ça on sala ngote parce que na monique et c'est important donc c'est un peu ça et c'est-à-dire au monique capache awa obi ke naza na image mususu on a kendaka na image mususu je pense tant bato ko tanga na Malika officiel TV nazaka toujours na tonalité o na lobaka makambo na loba awa mais peut-être na lobango chaque fois naza mutu na parfaite te il faut ngal ça peut-être YouTube kendaka YouTube kendaka te parce que c'est des YouTube kendaka mais capable télévision ta la maté kasbino mo parce que capable de filmer bino pe YouTube est glissé dans le sens que ça dit mutu tout o yaza na kati ya YouTube soki olingo ya peut-être na likambo moko boye po odimenga Malika ta capable ngani ngamta dimenga te ndina za boye na linga muta dimenga te ko dimine mutu eza que ko dimine mutu eza oye ba valeur à Malika te et lo mo boye okolo bango pe na ndinga bien okolo ba Malika na ndinga bien vous excusez nga mais oyo lobela ka Malika pota mususu po otukanga il faudra droit de réponse to za mité mandenge monte to mité mandenge ya bino ya ndeni te ya biso te ngana na motema na ngai yo ya motema na o kaste mona motema na non akana jana motema na au quart de pesile je crois peut-être que tom susu bo moninga ba kuna kama inki na bambalo yenge ona mona vidéo parce que to lobela ya da costa na mona ozo kimia par rapport à ngala Chico, est-ce que tu n'as vu qu'il y a bon, on a compris qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est que nous comment ils sont plus. Ils anniversaire, bon, ton problème. Et c'est qui bon. On a même na capture ya, on a même na message ya dako. OK. A comme la qui va ne bandaka là. D'accord, master nanga déjà nga sa tête pe lombeti. Ah, OK. OK. Mutu toi les kana groupe Simba ba popine, ba Ziza. Ba peshanga ba yana nga tuzana bango na groupe Simba na koka théâtre traité yango peut-être na kita kamena ça qui na bango 2 ans je crois
ba Dacosta ba Herman Kasongo ba masana ngana vivant na bango na liana bango ozomona donc c'est-à-dire dans na ba relation on a loba qui peut-être ba to bango na ngana afficher na ba théâtre traité c'est parce que peut-être ta mususu na approche ka bango pe makasité pour na osenga bango ba interview OK ozomona mais baza groupe Simba Mobimba ba palmiche ba famille nanga Dacosta komela kinga il y a une semaine passée. Mania, je t'invite sur à Beau Marché avec mes amis, on va manger, il y aura à boire. Quand des kinda nana message. Na yeba kiteke mura grâce te mova invité wana. Na kutani na baron bino na mino okenda na ndenge na bino. To kutani na porte. OK. Ngana mutu na car, to parquer, yebe aye, bango pe baye ba parquer. Oh, bino boza andeni. Oh, tout ça oh. Biso pe benga biso. To ye to koti. Na yebi pesi grâce te moye bena Dacosta te so baye ben kana YouTube ngana sala avantage pour na relation te nana ba relation belé ya ba théâtre mais na le karaté pour na affichango ozomona na koti to côté le point ngo ezaki nene penda tina sima kune ba Dacosta ba za koto kune oui to koto kene ba amina ye kaka ndenga lobaki na nini donc to koti Dacosta ngana une invitation Dacosta mtoko installer nga donc na koti ayo mto pesinga kiti vanda si parce qu'il y a une invitation là et Dacosta tanga zo ki biso poto kota to vanda Davina réagit ça qui m'a bien OK astangi Dacosta le boko viens je vais te parler OK au monde va s'espèce na tikala nango mais si on ne peut français comment qu'on se comporter boy biso to une invitation ya Dacosta français pour la Kinshasa visa de bakosa bino yango ndika makasi kasi te biso to lo balingala toza ba mal poli bona quinoa bato baloba français bango nde baza voilà ba world par rapport à 2 minutes to lobaka on comprend yango wana siko yo moninga lobaka fa finga nga mingi sitoche ba mona nga na français te déjà nga na Congo elenga français yo kongo pe ba français donc loba français pour nini yewa elle m'a rendu loba si qu'on a expliqué ba tout na couvre fait dans le monde ba français au moins qu'il y a un sens non le bateau na couvre fait au côté 21 c'est tout comprendre on doit comprendre mais attention à histoire et tellement à répliquer qui bongo tout le monde est na coquille charge on a dit mais fille comment azo paraître bateau ba bonne manière mais comment qu'on réagit au boy biso pour na Dacosta maman grâce à récupérer OK tant qu'on a chaud mais na côté en côté grâce à récupérer oh madame vous avez un problème n'imbiso bah on a bon bateau français bah tout année on a un problème n'imbiso oui comme bateau français de bakendaka kita mata et bandi donc tu n'as tu moins une vidéo na temi à mon atika qui dit bah na comme est-ce qu'on côté ya grâce parce que na moni biso tout ya que pour installer biso mais ndeni ya koki ko se comporter bon et na koka que gérant ngote tala kana tika kina ba grâce na bimi parce que na mutu na yaki na ye qui sonne na kota qui n'a été heureusement OK atika la ki libanda on bine ki non na visiter na ba place neza pour na zape mutu na ya pe ko installer ti to zonga china mutu na ima mbeleka na katite parce que c'est que convoi ça bien bien à filmer convoi zo filmer parce que apeki saki bato ayo ka kité ceux qui zaki di tambo condamné pour YouTube siko o moninga voilà bato na ba condamné ceux qui bango bazaki banga ba filmer banga ba tia ba chaîne na bango on se comprend capacité d'excuser ngai na loba awa au moninga malika za hypocrite et puis dans tout cas za hypocrite na vie parce que au moins en 2020 tu as tout perdre bato belé na bien bon c'est la 666 années le to lati ba kashine le but to so ba exiger biso to za na tiens comme on a niveau que son bali pour exiger avant za na lipa il faut pas beto cacher bon c'est pas terminé 666 bon terminé 666 té 666 to keninango to lati le kashine le but so ba tiabiso nini et comme il faut voyager il faut que ça c'est examen corona et comme à l'aéroport ça va pas voyager ba beto cacher so za na ngota to za ba 1 million au voyager té au betate tout le cabo compte likolo c'est ça ngani naza buna vie nanga na komo le cabo compte likolo pour le décembre le 29 bino ozobe bana le 26 na ko beba eza ko beba na te mais eza soki mutu bo siko le cabo compte likolo so muta gafe na lobelete même atani nzamba kuna au sepela te ndeni yo muninga oluka bo continue likolo yo zo ko gafele bongo ko lobele na sete fait ka bongo ba sa batiraima po yo za ya ko po benda grâce o bendi pe muramage ba yo kate ka peshu na bi na za ya bon so na ya bon na lingwele na ba biso na lingwele na lingwele na ngote biso tu po za ya na sete siko yo
na place na bon moment na ko bon moment parce que monta s'est comporté ma non c'est la peut-être vanda a réfléchi que ngani asala ki mabe mais yo kitate non mais la vidéo mon ani ke ya ndo kita on m'a dit vidéo voilà on m'a dit vidéo on a comme fois remité na on filmer bina pour boyo kate OK makambo bandaki na image a remité makambo bandaki avant image est-ce que bino bo sepelinde d'Acosta côté là qui est bon d'Acosta à côté là qui peut-être attends ça que ngai to saki misatu ngai mora et puis d'Acosta il ba température na biso et puis que bino bengalisa todo bengalisa bo ce qu'on relobani va t'église té oh na YouTube na zengalisa na ndaku na ngana ko ngalisa te na ndaku na zonga mama c'est tongo bavona bima vona ya musala awa na simbisi mwana nga kai malgré toi na couvre-feu asimba kai si aye bani na osala poso na zongi na tuni makamba tanga yebite na beti sikota ba lo pe mambo beki wana mona te ngana lobaka tozana kirite kapashule kiri zarate OK en d'ailleurs nde tokenda ko tourner yana mukomoti to benga na allo eza ndenini oui eza occasionnellement OK tout ça là peut-être moi dimanche ah tout coûte na biso to vanda na ndenge ya lundi samedi mutu na mutavanda na ndaku nayi mutu na mutakenda tourner ba vidéo nayi ozo comprendre ka pashula to za mikolo tout ça de la famille si siko to bando banga batu kozala po to babenga biso kiri non et to banga nde siko de to bo bebana e koma lokwa boye ngai ne za boye mutu ko voir lobby batu biso bakoki konzima parce que ba mona ki ya bando za pena est-ce que boye bi ke kovo yi boye bi aninga na bi kovo ngai bi kovo YouTube te ani to yeba ina kovo tout ça te ba 10 ans kovo to yeba ni ba kasi kovo na zo mona Rémi ozo comprendre non quoi to yeba ina Rémi ani loko finga ngate ya sika na YouTube po ava finga na mambo na sana YouTube au finga no makamba kala o ayebelinga na biso ke na Rémi to seba 10 ans ba 9 ans parce que lo nini oyo ko zo ya leçon to ko lo baraba o nyos ba bonné na ya ba site da bino na ba bonné ya chaîne nanga na lobaka na ba bonné ya ba chaîne nanga na lobaka toujours naza Malika Mania naza parfaite mona bungaka na yebaka ton na bungaka na lesaka ba fanatique nanga et alors na leka toujours pour na s'excuser batutu balinga juste mania Malika ton ba mona na berère en tout cas bazara mitema bango fonga mapona olimbisanga et puis peut-être ba fondra ba yebaka na mutu na parfaite na zape na mutema muta ko se loko mo beta musu yo supporter nga no supporter ngote donc kenon na ndenge mo mo ndeza boy na YouTube oyo ata na oleli pana ndiana poto bato balia na nzela mais soka nga na fongo ata charoma na ndiana olia na kuta na muta filmer nga na mono na YouTube e maka boy tala fia sito chozo le na nzela mais ta musu bango na poto balia na nzela. Donc non na faire comprendre yo que eloko tout e ko sala mana banzela na biso muta filmer ngo kaka e comme danger na YouTube mais or ils eloko mo isa simple ngai na zoki beskiza d'Acosta a komelenga le long du ma komelenga Malika excuse-moi et là qui c'est que à côté les dafinate a sala bon pour temporiser et que biso soto longo wana température ekita tout ça comme bicho longwa yango nga na longwa ki par ba bonne manière to na mona de que no comme qui a ko filmer vomi na longwa nebe ke ba retomber za mabe sinon naza moto azabe mo sa libala tote boy na kombo nzambi na tomo nzambi tuka davina no na tala na YouTube te ngape na mona ki ni na théâtre mbala liboso na moni zaki jowana après na komi ko luka koyeba asala théâtre bandi ba yiste kinga ote ko kufela mama bon biso to kufela mama to sa moi curieux na ba YouTube so muta kufela mama na tala te na mona kaka muta kufela mama na mo ba tena ba miniature olela na kota te mbala liboso na mona eza jowana na tala ka théâtre te biso to banda ko tala ba théâtre ba lipati ba sengo so bandi bokimi mbango les journées de rigolo sans souci c'est tout là aucun mambo qui est na TV. Parce que guerre on commissaire on va comédien na ba journaliste guerre on uta. Ngai na ko commissaire nga Malika. Ko ta kana bango. Te Malika ko ta kana bino. Te Malika ko pa kande ba o 5 te na olinga bongo ndika na biboye kapashula nga na ko sa guerre na bata théâtre parce que j'ai une grande famille na théâtre ba Marina la babaza ba Belvi Kandi bayananga ba Lisa bayananga na ko sa guerre te yama do camarade nanga ozo ko pa basé belé na ko sa guerre na bata théâtre te na ko sa dresser na moto ko gafe vers nga moto ko ya maman faut motema okita te na comment motema okita preuve na vidéo davine bo monenga zaki shooter
naza choté na benga na bunda na banyama ko na ba janvier oh imaginez na bunda na bango na anniversaire Dani Bokombe Jo Mystique utabi na félicité Malika ça va ya Jo alinganga bongo yango yeti na yeko na yeke kuna ka isibika na kota sute donc bato ko ko ke aso na kota te seke bandikele ki makasi biso moto kima ko benga na te me biso moto kima ka mais faut bon maman ndetinga na sepete moura na rando na place za yo ka ba foi de la grâce donc Fimbu merci en tout cas Malika Ndole qui vraiment pour s'excuser et ça libère parce que en tout cas bato balinga ngai na yebike ba bo ya ngai te la muki voilà ba bo ya ngai te pona ba be moto alinga moto na ima ge mabe bo ya été aroyaka na privé au solana ezandingi moko opesa biso ba conseil Malika boité Malika bossé opesa exemple na yo moko Malika ngai boy est-ce que na salini na simbi kisite ezaka na telemi na tongo na kina tourner ba conseil wana ebakisa un peu cette kala biso na moral moto ko lobaki conseil evanda kina mémoire te aza moto aza ce que a changer te parce que tant to vanda kana ba moment où tali boy des jours na tourner te na raisonner makamu kapasha lubenanga na yo imaginer moto ko abunez Minez Mbembo vandi sanga azopesa un exemple na kombo ya Kapash akozo pesa exemple na yemo koti Malika tourner tanga ni na tournaka matiki ko pesa exemple na yemo ko Malika tourner o mona Kapash te Minez Mbembo ke jouer sali ozo mona Kapash na linga ozala hypocrite na linga pe ko za fausseté ninga oza fauté bato bomona on dit peut-être mona za vrai peut-être mona faux te soki makamba ki lesbienne et bimi chacun fait sa vie mutu na mutana vie na nga na koya pona ko témoigner likambo o mutu ay ko proposer Kapash so yo no Kapash soki yo linganga te non yo témoigner ndeni ke Kapash a lesbienne pona confirmer que Kapash a lesbienne c'est que non plus bato ya raison oui a linganga pe siko so linganga te chacun fait sa vie. Chose que l'aime sous madame, on a otala tout mutu, on a sali bon ba voix, c'est tout l'aime sous otala. Okolo banini, batika, atika pour miti. Mais na lobi, on a koya kopé qui s'est muta tika muta sala makam na volonté na yi. Azo se pesa pe mité ma bato belé. Non pe qui s'est. Comme vous aso ba na muta limba nzela YouTube. Ke babenga hamahilo, ke babenga hamura, ke babenga hamalika, okolo ga pepa Kapashi. Voilà. So kutani pena Kapash alingana Malika te oseli na yo eza pe problème te na mokili to zakate poto lingana biso nyoso surtout na YouTube moto qui parase intérêt na yi autel que intérêt chaîne na yi autel intérêt na yi na ki barésit l'émission na yi pour na makamba Davina barésit yo audacité au lobake ba se désabonner na ba chaîne netinga na tunaki est-ce que barésit na chaîne na ngai satila ngata un abonné na noté mais ngana kina chaîne na barésit na taba abonné à plusieurs fois chaîne à Boanga, chaîne à Barési, nga, naza parmi bateau ba contribuer na ba abonné. Tie banda moukié, tie collé, naza parmi. Tant les Cambouisa, bouluka te bopé sa position, Barési sa journaliste à ça la théâtre te, o yambarande bata théâtre. Pour les questions comment yamba bata théâtre, yo pour comment yamba bata théâtre. Mais au cours de l'école pour le bac, c'est des abonnés de la chaîne Batou Soussou. Tant que yo sala na chaîne wana te, on a pu pouvoir le battre sur côté Davina, c'est tout. Pourquoi vous le babongo? Surtout que vous ne demeurez pas que ça l'émission. Malika, wana wena bahandu. Wana na babana. Te rando te. Wana bon ça va. Wana maniko officiel. Wana bakombo wana. Wana mima wana. Voilà. Merci beaucoup. Ko komi dako tuntu kelanga. Te non tuntu kelanga. Ta père no wena sima no. Non. Non. Te na ebike yo Kapashula na ebike. Ta ka to sa émission bien. Te Kapashula oza mutu moko boy o éviter na yo rancune. O éviter makambo belé. Mais makambo ba ko profiter voilà. Aba ko profiter mais ceux qui va profiter on a peu sur le bac non pour nous aimer moi supporter pour ça profiter zonge no discussion obeti sukake na zonge sukake na ibika to silike no jia kaka il faut te zonge la batu oyo oza komi placer tika boy olingo mi placer ola ki sabatu keno yo za suki ndenge nini nga déjà français ya mutelo belange loko te na je se placer ba bi ke mai na mafuta ezande monter. Voilà. Comment comprendre? Voilà, moi ina mafuta zelo ko morote. Parce que so ngo la kisabiso ke yo za world. Oza world ka pour lo ba français te. Pone tinga bona babu binga na sitosh. Ana batu balinganga na ki sitosh nanga na complexe mutu te pona babinga nga sitosh te fona lo ba français. Non non, na zalra bien na ona na okati nanga. Oh na se sentara kati nanga yongo na sentara kena. Non, Irsilanda zana a plus doué kenga. Pour lo ba ngoto ti pourquoi? Ne pas tout le monde nga solana excellent. Donc il fait ça va me défendre.
Merci beaucoup à tout balinganga, tout balinga Josmania Malika, ba joyeux Noël Nabino. En tout cas moi aussi je vous aime beaucoup. Vous continuez à s'abonner na Malika officiel TV. Josmania Malika moi saboya tioko. Na linga bino trop, na sepela na bino trop. Ba o pe balinganga te je m'en fous éperdument. Vous continuez ba joyeux Noël Nabino pe na pesi mbote ba maman nyonso. Ba maman nyonso tout ba soutenanga maman Émilie Nzemba ya tous pepele ya mbetolo. Joyeux Noël na yo maman. Merci beaucoup à toi la joie de Pituna très puissante. Freddy Dion de LB Service Papa na Janely. Ba tout ba perdre qui ba contact nangai. Non, c'est le numéro il y a plus 33. Et je pense à na Kapachou da moi plus 33. Au tap au ya kinte. Nek naza kinte. Oh babengelo ya biso ya. Ke yo moni ba tout ça poto ba na numéro benga appel. Tu ya WhatsApp plus 33 bon mais ça nango. Poto na kata kin. Pour te quitter le Lubumbashi, fallait y aller. Marlène Kassanga, leader bois noir. C'est-à-dire leader, il y a naturel. Ça va, hein? Na vivre na ona nango. So na sande na Louis Vuitton, beza nga Magali Kamba, fille à la lèvre électrique depuis Istanbul. Donc de gros bisous à toi. Na yango to lubakate. Na YouTube batala ka ba face auto bimisa na YouTube. Mais en dehors de YouTube, j'ai des amis tout ça ba 10 ans qui amitié to vendre tanga ba passe na tanga bisengo. So to ba camarade nga ba vivre bien. Ba linganga pe na vivre bien. Donc handicap par rapport à qui star na yo comme star na biso. Donc na comme talon na Istanbul ba Magali Kamba. Il faut lataka chaque semaine biloko yaka madame poto soki nazaki mabina baninga na soki nalingaki bango ka pona intérêt soki to lekaki na moment difficile. C'est ça. Yango to sibile en tout cas na lobaka na zana posa munyo sa linganga ti parce que na mutu moka linganga mingi Jésus Christ o apesa nga souffle de vie tous les jours kapashi no lela le 25 Noël na vana ndako na leli na to fête ba Noël a boité banda to bota mana ebite so koko ni yo contribuer na to mona na to fête te ya couvre-feu ya batu ba vivre te ya ba corona na to vivre ngote donc pour dire que Jésus revient bientôt na lobite que ton nom lo baboye ngana parfait eta musu nzamba okutanga na peto te mais mutsuki baloba ya malamu zo ya mabebwaka soki ngana ko lo bananga bulamu pona muta zwa mais tam sunga na kokosela ngote mais na senga nzamba pesa nga makasi na selela pe hors bible na selela pe bible donc c'est-à-dire total abo konta likolo nyoso tu ototikango mituka bandako ya ono lo bakapashi mutaleki ka mokila zate mutaleki nga zate surtout YouTube on ba français on ba anglais on mona FG on le kinga te kana eti chemise na kare kare boye jona ta kalifa diangana ngana bande ko nga mibali batini ngana ba chemise malika zo chemise la ta bien siko yebisanga siko nena nati ya boso siko fing nanga sitosh nena nati na ka Louis Vuitton nga boneki sitosh nanga na vandi na kana kiti na chemise nanga wini dianga na maman 100 jours la Cléopâtre des gros bisous les jumeaux Paradis Joël Paradis Dani Paradis des gros bisous à vous Joël Noël à vous mais moi kolo merci en tout cas. Tous ceux qui m'excusent la matinée, so ba mona moi désagrément et ça la maki en tout cas, on a bien mania, pour mania et moi boy. Ngamona ebi système, merci bolim bis la matinée, so ba ta théâtre, na ba ta presse, na ba siko yo kapashu là. Siko bato bayaka ko finga biso kasi ça va bino na yo landa na bi biso na biso kasi on ngana ebisa bango te ba jeunesse bana ba 10 compte na ba faux compte 5 10 siko yo tant boyo finga malika ndumba misu na monyo na bangeli ba masanga ba betene ina bisa bango te na mena masanga te po yo titelenga mbongo non mais na bango no kolanda faux compte merci ba onyo so ba radi biso en tout cas comprenez malika mekala amisa na film dans autre doser kapo ya film te merci ba onyo so ba radi biso ozi éclaircir ba o pe na lobiso eleze bango en tout cas na lobi makambo te po eleze bango etalinga te oleze pe olobi pe loko pete so ya ndeni déjà akutu na plateau okutu baleza na bango bato te po akutu ndike eleka na voilà merci ya kutu koyo sa émission po naza limité merci en tout cas bye à la prochaine au revoir Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sleep Lodge vient à répondre à vos attentes.
avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sliff Loge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Gouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Toza wana pona kosunga to pe ko aider bande ko nyonso bazana ba difficulté quel que soit na poto to pe en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition les agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo esila, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Bonjour, bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bande Konanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bande Konanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Capage TV. Capage TV.